Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils. Voilà. Bandeko, soki na YouTube, okomona discours ya Lumumba. Il y a le 30 juin 60. Discours oyo et kotisa ba Congolais na pasi contre les Belges. Discours oyo et poussaka ba Belge ba se séparer na ba Congo définitivement. Discours oyo Lumumba aza ko ridiculiser ba Belge. Ndeko nanga. Il faut que vous ayez tout. Si vous avez zoba, au moins un discours yo, et un discours ya bien. Si vous avez mayele, vous comprendre que discours oyo, et un boma. Mais, bandeko, Lumumba, aza ko sala discours oyo, makambo ya zoloba, et ko servir na nini. Et ça neti ndeko bino bo sali réconciliation, bo sengeli ba pardon, bo bandi ko rappeler makambo oyo elekaki. Bible eza ko pekisa yango. Lorsque vous pardonnez, ne rappelez pas les fautes. Tose tozu indépendance na biso. Makambo nyonso eleki malamu. Eloko ni epesi Lumumba kanda. Lumumba bayebiseke que c'est toi le chef du gouvernement. Mais tangu roi Baudouin zoya yete mutazo vanda na roi Baudouin. Mais mon nom mystique. Parce que ngaza chef du gouvernement de boyebisinga donc ngam trova na yo. Avant roi Baudouin ya le 23 mai tangu makamunyo so sili. Belge tiki biso to bana ko sala. Sikoyo il fallait discours. Il y a cérémonie d'indépendance entre le roi Baudouin na Kasavubu. Alors, président nyon soit parti politique ya RDC. Politicien nyon soit RDC. Na yemoko Kasavubu. Il fallait ba Lukamotu akende na Bruxelles kotika invitation ya roi Baudouin. Batala ni bakonyonso. Ba pona Lumumba ngaite. Lumumba yebike kuna boyeba kosolola te. Ba pona Bolikango ngaite. Oh. Ba pona Moïse Tshombe ngaite. Mais to pona nani bango ba bi yo muto ko kende. Yo muto yebi kosolola na bango. En plus yo muto sa président. Mais yo siko olingi kombo Kasavubu et disparaître ndenge nini. Avant le 30 juin, Kasavubu ake na Bruxelles. Qu'on remettre roi Baudouin invitation. Il faut asla inviter pour participer. To beta ba discours bino a Belge na biso. Roi Baudouin ayoki andimi ba yokani makambo bango na secret na Kasavubu. Donc jusque là Lumumba nazo yebate ce que on compte Lumumba na dossier yo ndenge nini. Alors, sikoyo tango roi Baudouin ye botala ndenge Kasavubu afandi, botala ndenge roi Baudouin pa yafandi. Lumumba faza na sima. Amioniki ameno. Comment? Yangwana Lumumba na mutu na ye basali discours ya mbangu oyo ezalaki na protocole te. Protocole ayebi yango te.
Bande konanga. Lumumba Banamoko a débarqué. Pas! Azu micro. Abandi Koloba. Roi Baudouin a tali Kassavubu. Kassavubu a tali Roi Baudouin. C'est-à-dire, na miso wana Kassavubu a expliqué que yé azalaki barbare. Mais pour à défendre, pour à bondissa, à Bako, bon commissaire nani évolué. Mais tel est quoi l'exhibit comportement ya barbare. Parce que barbare a l'andaka ordre té. Barbare a l'andaka ordre té. Évolué a l'andaka ordre. Bateau bazab évolué. Roi Baudouin. Alobi Kassavubu. Alobi. Yes quoi débarqué. Attaque nani. Attaque premier ministre. Et puis discours na ye ya kanda. A ridiculiser ba Roi Baudouin. A ridiculiser ba Monyonso. Tangu bakenda ki batu na ye ba yebise ke discours wana ya malamu te. Bakenda ki na réunion nyomo susu alingi a se racheter. Mais le mal est déjà là. Le mal. Alors, tangu basili sikaka boy ba Roi Baudouin siliki, il faut azonga na Bruxelles. Na batu na ye. Na délégation. Ba yokisi ba soni. Alors, Kassavubu a yebisi abi maintenant, biso tozala ba koro tosali nga na yo. Tozala makambo ebele otoko solo langa na yo. Okotika te. Parce que mutu oyo bino mutu komisa ki évoluer. Mutu oyo asuka la 5e année primaire, suki 6e année primaire, azaki na ye barbare. Po aya ko combattre biso, il faut que lokuta na Roi Baudouin. Or barbare azan interdiction formelle ya mona Roi Baudouin. Po amona Roi Baudouin, il faut que manano évoluer. Alors, circonstances, on a été dit que comme ça y est, évolué. Mais, bolongo là qui comportement n'est pas barbare. Yamona, aïe qu'on a sabino que, jusqu'à présent, n'a pas barbare. Yom tozo la nanga owa na ndengeni. Yom tozo la nanga owa na makamonga zo bandengeni. Alors, comment ça se fait que un ancien voleur, un ancien barbare aya okoma héros et ça la magate son ami voleur bon contestant pourquoi parce qu'il y a prison en tant que voleur mais mon tété la haute sur la a confirmé que à part la société minière na Kivu Lumumba asala isusu na magasin moko boye. Tant on va saluer contrôle ya bambongo, baye ko remarquer que Lumumba yibi, Lumumba kimi. Donc azana des dossiers à vol. Na ko tchela bino mutu wana mikolezo ya. Ezangate. Bo traité susu ene pour que ton la vérité. Mais alingo bana ko sa na kati na bino ko continuer boyete. Alors bandeko ba conséquence ya discours à Lumumba ezanini. Ndeko, et puis ça n'a pas si, dans la zone mona, moutaleki président de la République, biso ba autofandi, tozo talaye, aibinaye, histoire mbokate, mais eloko ko sa les atteindre ndeko. Parce que yo leki, ozunga conseiller na yo, même dans la pembe na yote, na ko yebiso tala awacha boy. Inane a pamba, ba diaspora bazali ba zonga. Mais nous demandons na yo nanu olongola tous les étrangers basant na kati ya armée, chose impossible olongola bangote. Donc eloko ezate. Bandeko, conséquence ezanini sikoyo. Ba Belge, ba longoli ba officier na bango militaire, il faut bazonga na Belgique. Mais Lumumba sali biso boye. Toko lakisa ye. Toko lakisa ye ndenge nini. Toko séparer bango na ba Congo, ba gestionnaire. Comme ça mboka eko kweya. Yamona bomonaka banda 66 mon Congo azaka présidenté, mon Congo azaka premier ministre. Alors que avant 60, l'époque coloniale, race moko intellectuelle ba Congo
na ya ba belge bango mutu basimbaki administration belge soko yoki comptable moko noir kuna seke Congo soko yoki kote kuna seke Congo bango mutu basimbaki administration belge bamuso bakuma ko balelo belge ayebaki bango te attaque bato na RDC soko tuni belge nani mutu ayebi seke Congo et puis ba scandale ezalaka soki mutu asali yango belge ayebi so déjà avant ki wana Congo te. Alors, bandeko basalaki nini? Ba yebisi Lumumba. Lukola biso tozo kende. Kende kozwa soda moko ya mpiko. Aza secrétaire na yo. Mema ye pa ya Kasavubu. Ye mutako simba armée. Tala je basali ye. Aza na yo wana. Baza Laurent Désiré Kabila na mususu wana. Alors mengai nazana ba particulier kuna mi balé nazana Laurent Désiré Kabila nazana susu na Jean de Banzi. Abi oh comment ça Jean de Banzi? Abi comme on est Jean de Banzi te comme on est Mobutu. Lumumba mal aligné ko réparer bande ko bino bobi ke mundele même na société awa so sa kanilo lino yuke yoko longwa même on sait pardon au kolongwa. Lumumba voulait réparer le mal mais c'était trop tard. Ndeko akena bureau akokuta Jean de Banzi. Abi Jean de Banzi yaka kuna ba ibisa ko mona Mobutu parce que ton limite zoyo aussi ba armée. Mutu liboso ayoka ki Mobutu aloba ezaka misoka Lumumba Mobutu ayipse nazaka misoka or Mobutu azonga na déjà civil à cette époque so sali 7 ans na armée so lingi ko longwa olongwe na yo Mobutu alongwa na ye na garde ya sesuki ya sergent major donc Mobutu atikala ko zala angilante na vie na ye muti akufa apasaka na ngote Mobutu asala école ya officier militaire te neti ba effort école de formation militaire ya officier Mobutu asala ya ngote Mobutu ayeba likamu ya armée te Mobutu ayeba ko tirer masasi sili ya mona bozo mona tia kimi ayeba ki ndenge akoko former armée te ndenge akotika armée na mboka parce que azala jamais officier mais ceux qui wana so lingo contester na ngango mais za ba mingi c'est comme ça suka ezoba. Lumumba zwa Mobutu ke na ye ti ipa ya Kasavubu yoka Lumumba likamazo koloba ba belge ba ebisinga tozaka na soda moko ya mpiko awa oyo akoko simba armée Kasavubu tango atali ti oh mais c'est le petit que j'avais vu à Bruxelles. Abi Mobutu a répondu juste pas c'est moi Lumumba beti Abi Jean de Banzi. Nous abi quoi? Tu répètes encore de Banzi? Abi non, Joseph Kasavubu. Joseph Mobutu. Ah, Kasavubu a eu comment Joseph? Parce qu'à l'époque, il y a indépendance. Tant que ça Zokola. Le Kola va comme on Jacques. Moutounio so comme on Jacques na obenge homo. Pena ko lingaye ko le kabato famille. Et Kasavubu peta mayoka que Joseph Désiré. Abi ah, homo. Joseph. Abi oui. Et pas il va eko zwa bande. Nzokande Lumumba zo ebate ke ba belge bazala kanda na ye ba pesiye Mobutu e boko yeba o ekoleka. Ndeko. On a zo ebisa bino ezana bato bele ba yebi ngote. Ezana bato bele ba yebi ngote. Alors bandeko Mobutu Baïko Tchaye, ce qui lieutenant général. Trouble beaucoup de bimani ndolo, babi Mobutu nous calmer. Mobutu a kekuna batalika ba kanye catch pa ba tena se ba niba bomaye. Papa monte a bixaka e kombo na bosani ngo, mais vient nga epsenga kombo na bosani. Balingi ba boma Mobutu balibi. Oh. Mais yo za ki voyou, za ki moyibi, zo yibe so ambongo tout ça na kisoda. Oza soki déserteur. Yo okuma chef na biso
ti ba dépêcher mbangu Lumumba ak le calmer bango sur la nyoba le calmer ba libérer Mobutu azo pema ba beti pena niembe Mobutu azo pema na ninga osala tena sekuna ba limba boma ina ba Congo na ba soda mususu wana parce que lingala ezeki langue ba soda na Kinshasa on a parlé kaka ki Congo na français ndenge na bakasai tuko na banone ka ba mno na bango bandeko Lumumba atangate azoye waje ba osala été ero un peu kasavubu tellement dépassé na makamboka ayebite ke déjà que bazo poussa nani il faut bazo siko yo barbare ba former barbare aya kuma président république 2 mois après juin juillet août fin août Lumumba non aussi sa vidéo Lumumba a commandité l'assassinat to suki wana bandeko nanga to suki wana bolandango ekomi siko makambo changer Mobutu a comme siko lieutenant général donc neti na babeka ba nani chef de corps des armées. Donc, il y a un chapeauté, un soldat, tout y a RDC. Un caporal, ce qui est sergent, major, c'est caporal. Donc, comme presque lieutenant général des armées. Donc, sauter c'est na grade wana. Ayebi, makamouya armée te. Kending basala plan de guerre, ne basala Mobutu ayebi rien. Dans le désordre. Alobi, miso gakaka. Yamano monta kwa lekaki, elo kwa lumiso alobi, miso ga. Bandeko, vidéo oyo esili. Tolingi tokoma, ndenge nini bakangi Lumumba tiba bomaye. Mes chers frères, mes chers amis, jusque là, Lumumba kobenga ye héros pourquoi? Jusque là, Lumumba sa nini kobenga ye héros ou bien père de l'indépendance. Ndeko fozala idiot po bakosa yo ke père de l'indépendance yangwana mondele azokumisa ngo mingi pona GO ya sala onga na bandiko yebisa bino sikoyo to suki wana tozo kende na Lumumba a tué les Baluba.